Italinga nani. Ngalonga kala ça fait de ceux qui 9 ans lilo. Italinga. Babi mikolo ya madola musiba tunyoso. Ya madola musanga ndini. Ya mado. Ya mado. Ya mado. Artiste monsieur Zakandini. Ouais, bien. Batunyoso. La vie bien. Bien. Ba ta maison mère. Bien. Le quartier là. Bien. Fololo rosa nanga nasopela kayo maitongo pokwa na bobangi biomba nzuluka bolingwanga nayo José Mapouye ya transparence. Action. Pourquoi action? Action parce que moni on a bandi mulwa ba lidame on ba verso kududu deuxième niveau. Lidame parce que ngana ebi lidame là nanda okula na lidame ngana lidame oui embo ba pauvre lidame. Ah bon c'est que ngaza ki pauvre pour mutu mo matana nzete jamais akebuka oso ko toka gonvie babuka ba manga kuna yoso mona kona quartier mo ngana ebi na quartier yo lidame te na ebi ki ko ya to zile ngo ko kolo sunga biso diza msula de ma comme ngo mpeve watu wako ya mpeve na clip non mpeve di santo mpeve ya longo oui peut-être le roi oui sur la même www.potonapoto 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 www.potonapoto. Voilà, bonsoir amis fidèles téléspectateurs de l'émission Rendez-vous des Étoiles. Bonsoir à toutes les téléspectateurs. N'aimez que vous avez vraiment branché sur www.potonapoto.com. Merci beaucoup à l'équipe, il y a www.potonapoto.com. La mine Dovo, Babi le cordon quoi. Serge Kassiama, Alpha Sage, pourquoi pas beauté image, n'aimez que beauté. Oui, ma émission yo et ressorana ko tuté dans les arrêts toujours mais c'est la beauté image na si ma caméra quoi. Merci beaucoup na tout vous a branché dans émission oyo ah bon moninga ya fidèle téléspectateur balandia émission Rendez-vous des Étoiles ndenge naza awa toyé surprise moko ebunga surprise ane kenda mais lelo quand même to retrouver surprise wana surprise nini toza liboso ya porte ya J3 Gilles César babi mamba Gilles Galian ezara lisute wa mamba kala tolo mamba sika ba Gilles César J3 Gilles César ba Gilles Galian ezara lisute toye pas J3 par surprise ayebite ke biso toza liboso porte na ayebite ke tozo kota tozo zoye par surprise nga beauté moi to tamboli ti toyo kanga J3 merci beaucoup Junior Wendo na Leli veut dire la patronale Laetitia Midi à Leli voilà vidéo des spectateurs na esibino kaka toza pas J3 to poussa na ngana beauté image tozo kota kati to bete mosolo J3 kenda api J3 bunga quand on est le barao, pour tous les cimetières les musiciens, j'ai 3 ans cimetière, j'ai 3 bimines cimetière. Toye bango lelo, to découvrir ensemble nganabino. Merci beaucoup na batutu baza branché, merci beaucoup na Aleyo Mandebo capitaine na Irlande, na ebi que le roman na J3 au CP là. Là on comprendre que J3 au CP là, Aleyo Mandebo et pourquoi pas Claudette Mujinga, Claudette Mujinga. Sans oublier papa na Emiliana comme sur côté Béro sur côté motema Laetitia Midi pourquoi pas Pierre Nune depuis Allemagne na vu que vous a branché brosela émission oyo petite sœur Grâce Lelo petit nangai petit Katimini petit nanga grande sœur à découvrir mon solo veut dire Luca grande sœur va développer
Vedi Nesibino, Tanti Bernadette Mangala, ma papa Palais Ibanda, ma maman chérie Espérance, maman Koulouta Dila, pourquoi pas Constance, moi là, maman, ma papa David, moi là, maman, n'avez que vous êtes belé, président Hilaire Bopé, vous a branché dans cette émission, tonton Gela Congolo. Autrement dit, race de vainqueurs. Tonton Emiliana comme sur vos côtés. Le président est là, vous avez branché. Parce que tout ça, il ça porte J3. J3 en 4. J3 évite l'on n'est zélé, les bandes surprise n'est zélé. Tout ça pousse à n'anga beauté image quand n'est zalara. Et au poto no poto. Au www.potonopoto.com. On va retrouver Laetitia Midi. Na ba émission tout na kata poto na poto. Voilà, c'est parti. Tout pousse à beauté image quand n'est zalara. Tout ça J3. www.potonapoto. Fidèles téléspectateurs, nous sommes tous pour ça. Nous sommes pour ça. Nous vraiment à deux pas à porte à J3. Rita Kimanga, Balobi, Rita Kimanga, ça a branché l'émission. Oh, yo, veut football landa émission et ça va bien. Et ça va bien. Claudette Mujinga, Clo, veut dire solo là les titres médias, la Clo, Claudette Mujinga. Pourquoi pas Gianni Fay Franco na bango mokonza ba Franco tout na minute ezande oyo boyo ngasa mukili na e Gianni Fay Franco na bango papa na Victoria na Tracy motema ya Elbrin elle a Gaia veut dire to pusana to komi pembeni bote image to kotati to sali surprise mais to komi voilà, fidèles téléspectateurs, c'est bino toyo sala surprise de page 3 à Ebagité. Vous m'avez fait une porte, to côté. Toyo page 3, ça fait longtemps. On a quand même mon sur J3. J3 Gilles César. Bah oui, on va calana, ils allaient aller souter. Bah l'ongolango. So pour mon J3 Gilles César, vous m'avez fait que me ramasser, qu'après monsieur Bakissami. Voilà, J3 bonsoir les sous. Bonsoir. C'est un moment non. Ouais, on appelle ces pays on a beaucoup de journalistes ne va pas parler à moi passé. Ah bon? Parce que mon internet est bien ça mon client. Internet est bien ça mon client. Mais il est comme mon arabe. Et donc faut vraiment oui bah mouton yambayo. Avec assurance. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. D'accord, biso la patronale et titami di bawo la biso ndeni. Tout ça va toujours. Ndenge musale senga. Ndenge mabete quoi. Voilà, J3 surprise de Rosoyo. Ça fait longtemps. J3 kenda wapi. Ba fanatique ya J3, il y a Gilles César parce que comme bakalana to effacé, maramba sika. Ba fanatique ya Gilles César. Babi J3 kenda wapi. Laetitia Midi J3 kenda wapi. Ngala bi Junior Wendo naza beza J3. Le roi baloba ke pote za ka cimetière ba musicien, ngali J3 assez quoi. Na tombo na ye. Plutôt J3 pelelo assez quoi. Okenda wapi. Obina biselo kumungu. Dans le 21e siècle. Moi, il y a 99, il y a aussi les camarades. Moi, il y a un cimetière de musiciens. Il y a un mais, poto, et comment, depuis le 21e siècle, poto, comment, maternité, il y a un musicien. Kolobate que poto aussi. Par rapport à quoi? Par rapport à mon musique, bah son, ni aussi bima na mokilelelo. Eza cimetière par rapport à quoi? Son peu monsieur c'est bima na qui ne peut. Oui, on habite de non musique, on habite sur vérité. On habite sur mam oza, on artiste, musicien, pratiquant. Donc que musicien ni oyo kana sang. Donc musique et betamara na poto. Ba donner bilo tout, ba son et ça et ba na poto Bill Gates a congolais Bill Gates américain. Voilà, tu as réponse. Maître Gims balaka ah. Moi la vie Junana. Ah zalaka. Donc musique ya kalande, série ba ça idéologique yo poto eza cimetière musicien et ça les bango
ki cimetière na bango ekunda bango moko bakufa pe bango moko nayebi na ngai te mamoyebisanga mais poto eza lelo non pomoni lelo technologie musique ekomi te musique ya susu te ke tindiri musique okova na yo moko vraiment mpo na biso ser musique lelo eza ke baprogrammeli yango baseleli yo yango ovandi oki na boîte moko devant 5000 personnes yo moko na DJ obeti obinisi bato yango mona te yo somona ko Beyoncé ye awa memi 150 musiciens 150 danseuses mais c'est que J3 comment ça va playback non la sikarte ko ça va playback oui na ça va playback na ba Saint-Étienne bato bazala na bango donc na zonga na côté obi ke poto cimetière musicien ça c'est le passé. Le monde évolue. Donc, poto et sous cimetière à musicien te mutalobango silisi makamana yebana alobaki poto abomisa ba musicien na yebana akuna bango wa ngana biki papa tabule ya kufa wa bakunda na kin. Papa vient na biso les grands King Kester mener bakunda na kin. Akufela. Yaka kozwa traitement. Mais ce cimetière ne va là. So muta cimetière bakundane bato mais bakunda bato bato botama bastromae mona Rwanda moko Rwanda belgo Rwanda bimane nil pas abutane na Rwanda te pour Belgique ya potote voilà. Voilà, merci beaucoup. J'ai trois toujours continuer na yo. Toujours quelque temps est-ce que c'est tout le monde pose na ba ami na yo connaissance. Biso toujours bato donc bato bazara toujours na biso parce que comme ils a participé de cause. J'ai trois ozo connaissance dans le monde de la musique. J'ai trois ndé na uto lo ba tout à l'heure j'ai trop bunga. J'ai trop kenda ça fait longtemps. Ba né belé pourquoi? Ozo sala nini? Obatama wapi? Parcours na yo ozokena ngo ezo memo wapi that's na batamelaki na moni soki oya kokutela nga kuna banga moko ba secret lingi se dévoiler et on a mona été ser na biso pesi master nga junior window mona ko bakolo musique donc mona bakutu bana koko ya bakolo musique ya bakolo musique junior window na madame na ina bana moni faut les lots photos à nous comprendre qui moniko sala ndam les lots ba bon ko mobili nga sala maxi single nga et dimanche na période moko ya ga show na ba 2011 ba salé et betaki mais oui timo qui combattant ils arrivent na période wana ba élection ba nini ba kasa bino musique non ba kante voilà tout kuta on a dit na bisoka na pesa na non mais ngapi na tiré kana maloba na voilà na bisi OK période wana ils arrivent na ki donc pesimboa moi ba boyi moi be mboa pena lingi na eto pesi pena musuni na mukua me mboa anutika bia on est simbité mais tout ça la musique ya bonté parce que art eza ba œuvre d'esprit donc vanda ko bana ko composer nzembo lokwa ba kududu vanda longtemps musu pendant 6 mois ozu ba idée et après obimisiango pour bato bayoka kaka ndambu non oui ba album ebeli comme bimalelo mon album ebimi mutu na sali bina 17 titres donc tout lui album nous a 17 chansons entre guillemets là ba générique le bon toi qui mba moi J3 a préparé l'album non tout si c'est non c'est tout on a besoin mais on a parce que non comment ça va titre déjà il y a album mais nga na yebi non nga ina préparera déjà album donc si na dimi na zalaka déjà na studio place au lobby que na kenda wapi na kenda na studio na vana na studio na lukaka quasité na lukaka ba son na lukaka ba biloko mususu moni nana ba recipe ba papa loka ba samango na po ba idole na bango asa banzi moloka ça Fatima Taye je suis touché mais je te pardonne Fatima Taye oh ma belle sa façon bilo moi bon ba ba binzi mo bali mais banzi mo na ti lelo nga oka ba radio na oka ba radio ya Libanda omona maki donc banzi mo na ba Fatima Taye betati lelo mais
banzemo mosusu monake biso nyonso tomoleka na baradio awa biso nyonso tomobeta tout mais musique na biso toba nga naza artiste musicien compositeur interprète chanteur donc ngai fona bano yemba na nga fona yemba lokola bapapa sama ngona bayembaka bafe papa ya bawile longomba donc idole nanga depuis papa sama ngona muta banika non ba idole ba sebele mais nga muta orientanga muta inspiranga chaque jour ali ata ba vie yogo ba idole nanga ba viking kestere mena fo mon personnel et bango baza tout ba professeur na ba lignée na ba vona biso voilà mais il a dit que so mutalegi na télévision te bozela ye mugula o lobela bino na kenda ki wapi pour na no mona lesko kenda mabe na kenda mabe na ndeke no kenda mabe Moi, je trouve qu'il y a un parce que j'ai trop mon en raté. Parce que c'est quoi tu vas mon bonheur si tu vas au camp les titres c'est que mon j'ai trop wapi. Voilà, ngana za la bongo. Ngata ngaida za la bongo. De taliban. Ba j'ai trop ma bébé, ba petit j'ai trop bali, ba ya j'ai trop bali, ba j'ai trop photocopie bali. Mais j'ai trop. Moi ça na j'ai trop ouais, il y a j'ai trop Gilles César, il y a César Azet. Qui wapi yo comme retard. You right. Non, J3, J3 c'est la maison mère. Kasi yemwant. J3 ozala ki wapi yo komi retard. Yeuti. Ya komaka après. Ya kinda kaka après ko ya. Et puis le Phénix karanga. Gilles César. Na va ki ngana ya kaka après. Donc moni tongo na maison mère, ba tuzaki na ba to na mamibele na ba maison mère. Tongo na ye mamu ba ne ba changer. Bou pas après makambo ebongi ebongwami voilà ebongwami papa après lo mais sommaire continue na nzela nango mais sommaire ngai pe jitro nakina ba direction nga nakindaka so naki et après na kozonga nakati te jitro na lingo la musa mutu moko oyeba eka na nzembo la musaye Alain Mandebo, capitaine à Irlande. Parce qu'on a l'ingol la moussaye na vocal na yo. Il y a Alain Mandebo. Voilà mon frère nangai. Comment on est Alain Mandebo? C'est que mon yo bengie. Ah voilà. Ça dit biso toi bat bongo. Tout ça na go créer yo. Na go créer yo na go longolo na komba famille na bino. Na go mission na kombo na ngamoko. Ah bon? Donc mon yo bengie Alain. Voilà. Donc comme on est allé à Bessembout na Irlande na boko na kuna na ba selu lobo. Na ba selu. Voilà, ba fi na ngai. Ba feli ndonga la Irlande. Ba ngona tout. Donc comme on est tango c'est le ba fi na ngati. Allez Mandebo. Allez Mandebo mais ngana ba ki allez yo Mandebo. Et comment puis maman allez. Margot fololo rosa nanga na sopela kayo maitongo pokwa na bobangi biomba nzuluka bolingwanga na yo José Mapuye ya transparence na mabe ute pa na yo mama ala yo Mandebo c'est ça. Voilà, merci beaucoup Nassir, c'est un plaisir na Alain Mandebo et c'est un plaisir na tout baza brancher na radio émission. Alain Mandebo. Voilà. Alain Mandebo te Alain Mandebo. Comment on est papa na mona maman va pisser Alain Mandebo. Moi son pas qui c'est les gars yo. Alain yo Mandebo. Et puis tika la bongo bravo ndeko na gardant ya changer d'identité na comme na Alain yo Mandebo. OK, voilà, merci beaucoup J3 Sikoyo. Sikoyo to koti na J3, Gilles César. J3, vous avez un studio, vous avez préparé l'album, notre titre album, non? Action. Action, pourquoi Action? Action parce que mon na sala banalise belé. Na sala ba documentaire tout. Moni dans la sala qui album na libos Maxi Singer to ba demi album. Liboso ya qui disque dur. Et après tant tout ça ba clip. Ini ba chaka ba action. Ba biloge belé oyo ya ba action. Action. Ba biloge belé wana. Si ça vous le battez ser. Ba biloge belé wana. Et kota lango tant to montara ba au négligent. Action, le négligent. Action.
ndika ezala on néglige mais même pour récupérer ngo et aux ala sous-sauté parce que yo néglige on est kaka toto banila kaka et après tellement boulé tourner bosser trop nana banze muloba ba lidame bana ba verso Koudoudou deuxième volume donc vous imaginez banze mu lidame oyembeli faut boire tout non na so boire tout parce que non qui lidame parce que ngana ebi lidame là nando kula na lidame ngana lidame oui mon papa ouvre lidame ah bon c'est ngaza ki pauvre pour mutu mo matana nzete jamais akebuka oso ko toka gonvie babuka bamanga kuna yo so mona ko na quartier mo ngana ebi na quartier yo lidame te na ebi ki ko ya to zire ngo ekwe lidame do ya kutu mutu mo ko te na ngana tina ibite pour na tika mona jamais mutali muta matini yo lembo makata lidame te kasi na yi on a to ipsa yo seranga lidame mutu mo ko te amaka ndeta ke buka madame ah bon ne te buka ba mapela ne te buka ba avocat ne te buka ba manga mais na mona jamais mutama lidame te zonga ekwe donc ce ekwe c'est que oji oli o wana na kati nango non ngana bina ko kwe ozo titre tiens kasi yo c'est l'album de yo tu nanga lidame olia lidame wa mona kishasa webi lidame nezalaka oyi lidame na kati nango so passe longo secret na kati donc bolia ozela tout monde a secret za kati ya lidame titre comme c'est la lidame titre comme c'est la lidame kolo sunga biso titre comme c'est la lidame comme nango mpeve watu bakoya mpeve na clip non mpeve di santo mpeve ya longo ça combien de titres dans 8 titres ba mama ba conseiller la ba fiche de paye o te ba kisaka tamade et comme ta 10 moi ba mususu bani ngaba so mpanzimbo me banzimbo mususu ba fiche de paye pe bana ba nzembo mkati et ko felita vous avez problème ya ba tout ça la publicité fiche de paye à payer na bongo bote image ba payer biso pe kana bote image mama ngoyo ba tika tele kate bote image to moni fiche de paye à payer pe émission à payer biso le roi a payé pe nzembo te moni ba biso to toujours encerclé moni biso to ba te mo te ke ba master ba kima ba sunola yo non biso to toujours na ba master ba bon biso to na ba na biso parce que tout le monde ça la musique yo au lobby na lelo ebité soki nana ozala nana na bima biso ba intérêt ba valvi na ngalo ba Eric Mandala na nzembo na yi les docteurs des ignorants ana nzembo na yi ba vi na ngalo ba Colivi la le monde bana nzembo ba vi na ngalo ba Cled Kabe ya Corine bana banzembo na ba dévoiler ba bana banzembo ba vi na ngai parce que ba producteur parce que ba producteur ba pesa biso bambongo ba pe ba bemela ba viona banzembo mais ba producteur il paraît masola ba producteur ngo isimba lisute yo parce que musique kufana moto parce que musique comment ba escroc ko ta ba bele mona mtuzo ba bon producteur atika veste pas atika veste na cravate même ngolo kutane na kati bobona vite donc chacun producteur non bien sûr ngana collaborateur donc c'est un producteur il y a album nanga mais asa collaborateur aussi comme on a Delve Magie comme on a yona on est jeune wanga to buna ba propre neka J3 non ali ogini nga produire neka Gilles kaka Gilles César mais quand c'est pour t'aller ça va te c'est ba duso so ka ba musique so bima ya ndambu ya miki so pa bango mais biso toi artiste confirmé et naibiti renommé en quelque sorte quand on a beblo musu te bimina tongo na midi évidemment peut-être le roi oui sur même oui alors avant kin na boum na ebi Shorambomba mais Shorambemba plutôt excusez-moi Shorambemba non banzembo la mutu siko koza donc oyoka ko mama ndo talenga
zongisi ngai bascroquer mpe viete vie baza akutana bato yango azonga nsima. c'est ça la vie c'est comme ça oyebi gato bivins Oui, gâteau business. anzembo ne komona wana voilà azalaki awa pembeni nanga baescroka mpe ye mwende ekoma te Yo siko ba escroquer. biso sikoyo toza biso totimbeli bato bascrokaka bato wana towana bango na ndenge ya tozotalela tozosimeli. Voilà, J3 na lingo la musa bato. Tokoma okende vers la fin na lingo la musa vraiment bato. Bato ayo na bamona J3 na mongongo. Parce que bino ba artiste musala ndele kamalo ba bele. Biso promete biso to ba artiste te que faut alonga na ndako pa bongama sala buya himba ka sala le même ba non biso to ba artiste et na obita tout le temps ebili mais Monica Binondi ba journaliste ba patron ya nini faut boy depuis biso ba artiste. Oui, tu es là. Ouais, oui, kasi vous aider la chine, vous aider la si ko sunga na pina na ndenge ya solo. On est tout le monde en France ah pina type moi vendredi mo dans vendredi ba artiste ba sanga na ke belé. Comment qui m'a type un producteur ba bengisi na ba artiste tout. Au lieu de ça la polémique, au lieu de la ko fingana, au lieu de la ko ba artiste ba yembi. Bon na média bon ba te belé na net pe bo ba te mo ya on a respectera on peut na considérera né na considérera binotu ko ba adilo ndoli ba César ngadi ba zibelé Ba Marlène Kasanga mutu na ngai ba Laura Tendance ba partout ba Marc Tabou ba zibelé vous savez le comment que mon lelo na ko sortir sur télévision ils ont la facilité à retourner la montée na ndenge mokili mané batala mais internet il gagne chapeauté donc vous avez na temps on a payé vous avez bon au lieu que soit David liboso le boy ko yebisa biso David aleki biso bino po bozo na biso pe ba biso ba J3 bozui pe ba master mosusu ba Shibida ton artiste mon Shibida to mobeta ba festival à menene à Belgique mais Burkina Luka été parce que Azasto m'a été. Ok, merci. J'ai trop moi j'étais vers la fin. J'ai trop premier travail fanatique na nini bateau balingara J3 ba oh moni sous Gilles César plutôt. J'ai trop premier travail La bonne musique. La bonne musique. Sortir album quand. Dans un tour qui doit faire vers fin de l'année. Donc, on a commis 8 ça fait 17 ans ça album. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans dans le métier au CER. Donc, là, te donner tout, te pécher tout, toute l'année, tout le temps, et que zoka. Bah, tu vas mon nom carrément. Bah, mon nom, dans il y a tu mémo. Tu mémo na studio. Au gars moi bestré. Il y a ba bilo amiki, il y a ba PV. Voilà. Non, on a un compte. On a un compte. Mais il y a des gens qui ont voilà. Un PV kasi voilà, merci beaucoup. Mais on a vu le Msabatou, je suis jusque là le Msabatou. Banzembo na banzembo na mungongo. Oui, parce que vous savez les camarades chérie tout babimana océan. Oh salé, 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 salé. Merci, merci chérie pour le travail bien fait. Maboko nanga, monoko na bolingo, kisa bolingo kaka malobateo. Manze mona biso. Kududu, kududu, hello, 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 hey, benganga na chombo, bugwayo monanite, benganga monamu, kanisanga moke, bukayo monanite. Après la pluie vient les beaux temps, ma vie minou. Oyanga inondation, chérie, silité. Maye mataki tellement, nazozela yango ekita. Mona munana koluka koko mesika yozali. Na escalade tanamir, na kwa na venir yango ya sima.
na ntango wana yo mitikaki na maboko ya nani avantage. Merci beaucoup. Nayebi ke oyo esali plaisir na bato ebele bato to bazalaki vraiment branché na émission toyaki epa J3 toyosala surprise J3 question nanga suka relation ya J3 na baartiste monsieur ezalaka ndeni? Ouais, bien. Bato nyonso Na biso bien. Bien. bato maison mère Bien. ya quartier latin Bien. Bato towele nani elo te towele na nini maison mère ya vina biso roi de la forêt. peut-être J3 lamuki te mpo babi mikolo ya mado alamusi bato nyonso Yamado alamusanga na ndenge Yamado 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 bato bina on déjà Yamado bato babina on déjà fabriqué bato babina on déjà bonga alamuki félicite bien sûr c'est un frère tout kutananga to solana pour la féliciter de toute façon il a fait son travail ça marche tout le monde nous ça y est bien non arrêtez wata longwa maison mère italinga nani ngalo nga kala ça fait de ceux qui 9 ans lelo italinga nani ça mutu bozaki na nini moko kasi yango na tilo suku olu o abatu balongwe bele ba brigade balongwa ki batu bazolongwa par-ci par là mukolo pe lo sindi le cœur longa quartier latin boya ozongo butuna ngo sindi le cœur boya kina ye alonga pona ni non na ibide. Ok, voilà, merci beaucoup pour la réponse. Voilà, tu chuté vers la fin. Merci beaucoup na batutu bazaki branché mot de la fin. Mot de la fin ça que bah fanatique à la bonne musique. Je dirais que musique na biso congolais ils a le number one bato bayoka musique na ba côté tout ngana za na ba fan oyanga mais na pe na besoin ba fan ya bonne musique bayoka pena album oyo na obimisa comme nango action donc na action hein donc boum action donc la droit ba Romel Man ba bayoka ba Africa numéro 1 faut ba chapoa bayoka action batroka ba fiche de paye faut ba chapoa bayoka po bato bazebeli banzimo msio na kati wana ekozongisa yo moni lelo makambo sala mokili boye na série ya Sodome na Gomorrhe babomaka ville wana po na makambo msio komosala lelo mais so to comment accepter tout ya to banga su nzambe te donc faut to bana banga nzambe na ndenge bible la kisaka biso donc ba fanatique balinga J3 naza na ngai yawa na kozonga su na studio on a ratanda kwa J3 tu on a parlé ba ya lokutete ya solo po tokaki oui moi le sali combien de degrés na bosani pupu ni to transpirer donc le ba degré moi voilà merci beaucoup quelques dédicaces ouais ba dédicace belé na ba vie na ngatu ba soutenir ngai le Eric Mandala docteur des ignorants big manager papi Pelé na na place ba ali kuna ba comprendre une idéologie ali Serge Passiotti Luison Drama nouveau riche Freddy Mateka Koloba système petit ngai Drigo Audrey Kanza master ngai king na salon na ya ba salon king ba coiffeur na ba master na biso tout na vilewa abusani te na bisi mote na vita na bisi vita mote na vina ngadiki na bisi ba mbote puis ba tutu balinganga ba musicien na Kinshasa fallait peut ça peut pour mon programme et ba musicien na Kinshasa donc normalement programme ezawana faut pas kutana pas CG bon ba pas CG donc ba kutana on a orozala na été to yebake azasuna bisote ba programme nesto ba ozona ba texto na pesi CG master na ngai Michael Dan Mbote na famille na ye na pesi pe famille na Kinshasa Mbote master na fiston de Saï Guy Bokopolo Francis Pondani ba master na tout à Belgique Patrick Bach le millionnaire partout donc ba tout bana mokili ba merci beaucoup et puis la pesi merci na master na Shibida Dumbu na ninga zo edinga pour artiste mo spécial ko imaginer bosani ida bosani pe te ba master na Christian Schengen bazoué denga Petro c'est un grand guitariste non si non Christian Schengen na besi je reste papa Altesse na likinae chez Vignon
bambote puis napesi bana bambote bilevo fiche de paie ana ye napesi madame voilà te kobenda no te kobenda te po tout ça émission aux émissions c'est ça émission ça là voilà ndako mère bima suka na balcon voilà merci napesi madame na minute mimbongo ma vie maman ba éternel ba don fils ba Jarel ba Messi et bon tout donc voilà. Merci beaucoup. Votre image, quand on a l'obara, c'est une permission. Tout élément. Merci beaucoup na tout bazaki branché. Bon, moi Gilles César, tu vois que pas Gilles César. Tu vois que Gilles César. Émission au Bolana, on a www.potonapoto.com avec Laetitia Midi la patronat. Ya boezalati. Babi ya boezalati quoi. Na sepeli, tu vois pas J3 Azali, J3 Bungate, J3 na studio préparer album na plutôt action. Karaté bozo action à lobby bientôt. Karaté. Voilà, PV tout cas. Voilà, merci beaucoup to kabanga yo. Voilà. Moi pour projecteur na pe na invité. Tara beauté image. Donc il y a dégagé la beauté na kati émission, doit dégager biso déjà. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine. Na sur exemple la soukate to na studio. Na studio na sur vous soit na son. Son et puis tant aux son là bato qui wana mpv. Ko sopa bango mpv. Voilà, merci beaucoup, fidèles spectateurs. Donc, on a prochain numéro, na lela bino ya trop. Je dis la porte nous les petits amis de lela bino ya trop parce que ça la msana ndenge penza bolingara, banda kishasa elandinga a. Biso tozara ya ba site te, toza vraiment ya ba télévision. Voilà, merci beaucoup na Beros Bokote Motema Laetitia Midi, Yves Konzi, un américain Konzi. Beauté image, bah merci belé Alpha Sage, Serge Kassia, Malamine Dovo, Dadi Boleba babi tonto ya Emiliana Kams Bokote na Leli. Bah bisous na bino tout des gros bisous, Jancy Sanjo, bah ma copine na ngana sonalela bino ya grave. Bye, des gros bisous. À la prochaine. www.potonapoto 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 www.potonapoto